nyonso tosaka na motu fika makasi tokolala tokolabu bokokufa Belleville ya te contribution toza na bino bokokufa Belleville kotia contribution mpe bafamile nde etali abike ane kofinga Belleville me Belleville ngo mpe aye kotia contribution bafamile bato baboya na bango te bako ye pene katiaka mfelo pakaki bongo Ouais, mais vous partagez. Faut protéger Belleville. Il faut tout ça censé protéger Belleville. Tout c'est tout. Maman ya Belleville na papa Belleville. Bako fina bino na kingo boko kufa ba ane ozoya. Et puis tant bazo finale qui tamia so ba finir faut ba yo. Au télémana chéri papa ko ta famille bota. O ebisa Belleville na ke no bina na majaku comédie. Ba pesa yo mbongo no cash. Yo, pesa mongo oti ofinga ba internet osala ba gag. Zo ou faux. Yo, pesa o garantie. Tant maman na petit papa zo ofinga awa, maman na na la ligne. Yasika ezate. Yasika ezate, Belleville kana ko matana mesa allié fufu, alali tranquille. Bino so ba kanza kwa bobomisa Belleville. Nene bobomisa ba comédien, ba Suzy Band. Nene bobomisa ba diamana makila. Bino nde boko kufa Belleville ko kunda bina ko cha contribution. Siko nyebi saka tokena na mamu teke biro neza. Mwana oyo Belleville abimisi ozo intoxiqué. Kuba na biro mais yo na biro te. Mamu teka ta cabine téléphonique eteka ba kabala. Bezo ete ba teka ba imidana. Il y a des makasi ya wala sefaka bilamba Turquie na ba griffe nango. C'est quoi makamba lupango te pa. Oh, na makamba lupango ko bitu te pa ni. Moni ba prière nzambe ba ini nanga fuma mona ninga opambola te nzambe boma ba ini nanga couloir etikala. Nzambe boma ba ini ya Belleville couloir etikala. Ane il faut ba kufa ko kufa. Parce que ba ngombe ba bonisi ba comédie. Yebi na mafingo comédie ba. Na mafingo ba comédie bele akopita. Ayo ngoma ba ba bonisa bele. Boko kufa. Bele yo chaka. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de votre émission, notre émission Coup sur Coup qui est bien présentée par votre humble représentatrice Chacha, la Cléopâtre. Moi, la Soukabassoumi, c'est Atramadi qui gère de la presse. Voilà mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai pour vous il y a famille Libota, papa Kouloutou, il y a famille Libota, il y a Pito Beni Nakombo, il y a Jericho Betox. Voilà, naïe, tozo solo là. Sur l'actualité, toujours solo la toujours bêta solo, il y a film des cas mais ça n'a toujours pour bêta ndenge to lo barake to booster star na biso lo kwa to ngaraye donc to booster ya mama nyonso ya osala biso to zala kaka wana pour na encourager pour na booster to zala lo la bango te ndeka to misa pour ba bête ba différence yéna voilà mesdames et messieurs je ne peux pas commencer ça pourtant couper ça en beauté na maman oyo vraiment ba soutenir ba maman o bazala kawana tant na la la bango nde ba bengaka bango nde bazala kawana pour na ko encourager nga pour na ko lamsanga vraiment ba tanga pour na ya na sala et mission na bino ya biso ya kitoko makasi voilà merci beaucoup à la maman chérie maman Claudine Bokatola, maman José Lusadisu ainsi que maman Chantal Moukendi. Voilà, merci beaucoup aussi à maman Gina Mabia, la princesse Davina. Voilà, il y a bien Yangwana Bambote. Yangwana, mesdames et messieurs, tout le monde déjà en Zoom. La biso les catholiques.
nous déjà nous na biso il y a des lobos à la wana bozwa ba kiti ba mesa nyonso ekoyo kosala ki po bozala stable po bolanda émission na biso voilà bozwa yango vraiment bofanda parce que lelo toza bongo na papa Kulutu oyo wapi azopesela voilà Jerry Cobetex. Bonjour. Basi. Non, santé ça bien. Vraiment, papa Kulutu famille Bouta, et à deuxième république, beaucoup à membre de la presse, donc tous les bacombo donc c'est ça. Voilà, ebito mobenga sisi wana e rappeler ngamba moko bato babenga nga sisi poza vraiment mutu ya kadi voilà bino mo bomo na kaka donc ya lelo te ya awa te ya libanda donc voilà yango wana abengi nga na kombo na nga ya mboka Jerry Cobetex tout étonnant du solo ya film ya kupa 8e partie za kibongo lobi lelo to kutala bongo 9e ezo le kandeni non omoni biso na lobango à chaque fois letinga mingi mikolo na omona ba apport na nga na ya pembeni ya moyen pour soutenir ndeko na biso Belgique moyen pour déjà à sa star déjà ça atia ba moyen na ye atia la biso chaîne mais promotion ya Jerry Cobetex ezali pe pour apporter Pierre Mombo kati ya Bellard production donc déjà ba film ya Belgique ndinga na yebisa bato moni totikela bateki kwanga totikela bango kotika kwanga Belgique andi totikela les scénarios et puis artiste babi artiste Belgique andi aza pomba scène te Belgique andi aza artiste na kati ya artiste qui pomba scène ya na kati qui scénariste ya na kati qui dramaturge ya na kati donc Belgique aza artiste donc tango bozobenga bandeko mosusu bapomba scène baboyika bascène e bango nde soki bamama nani Belgique andi tobengeka artiste donc film Belgique andi akomela biso na bango chaque fois Belgique ayaka kotombola babeti Belgique ayaka kotombola babeti omona mama mo ya bokolo Alexis Makoloni azobina azotala agité question oyo obi pourquoi question oyo pasteur Sony Kafuta na pese bambota tunaka pasteur na biso ya banda benga mwana ni voilà ma fille de Sarah abi bosi bomona déjà mipende ya Marie Misambo so congolais le quoi ça mal intentionné à le nenga tunya ngo bon c'est que yemo ka mona te apesa ki bango exemple Marie Misambo ngabe na tuni ba est-ce que bosi bomona mipende ya Belgique voilà ezaka ki donc Belgique ça parmi bana basi en Afrique bazo honorer bana basi na bibie na Afrique Congo na Afrique donc so tali ba film à Belgique au moins que l'église te tali film à Belgique maman mwana moko azoyokela ona ndako te tiela ye na écran plasma na surtout kuti na kini mpe ekomi ba télévision ya YouTube na kini ekomi nango ebele wifi kaka wana bakotekela biso wana ya illimité wana ya TV5 wana tiela mwana bandotala bafilme ya Belgique ekozongisa ye moto donc bafilme ya Belgique ezo koapporter quelque chose na société ezo apporter mabina te mabina c'est bon tosala ngapi nasala filme ya mabe ezaka na kobina so comprendre mais quelque part na vandaka wana te nasaka ba film nyonso ata makamba kote eza il faut kobina mo eza te wana ezolakisa ba artiste mo baza ba bouffon baza limité bakangamaka particularité na bango na kobina donc c'est un peu ça donc so tali lelo film ya Belgique kandi oyo akomeli biso oyo mais ya kulpa bango chaque fois bébé ça kwa maman alambi pondu lobi ana mo ba soso na eba tradition na abi lobi fa na question ba sur légumes mususu na lamba mais alamba ki pondu lobi bana balie pondu mo zo kana baba la benyango lisusu ba babi mama pourquoi olambi su pondu lobi olamba pondu lobi mama alambi pondu bana balie babi mama ya lelo eleki ya lobi vous comprenez chaque jour et le ba film bébé ça bongo voilà ba film bébé ça bongo scénario ça na ka yango wa scénario yango na saka yango moko mais ce qu'on est dirigé au Belgique quand ils ont dirigé film
je crois bien bato ebele baya kokosa biso awa bafilme na bango eza côté parmi bafilme ya Afrique bapesi bango batrophée boye na boye non totika makiole totina te bazo batrophée babiloko eza babiloko babengoni bantsadisa basalisi na bango omoni lelo na Congo tosolola soki mindele mo baye balobi bake koinvestir na Congo na cinéma Congo baza baposa 5 personnes elisaka so babengi Belleville moto ya liboso te na scénario parce que bakobenga baacteur te bakoluka bascénariste mindele so baye na Congo bakoluka bascénariste bakoluka te ko pomba scène te zela basalo nde casting pomba scène nalobi na yo différence eza entre Belleville na ndeko na biso ezali azali ne kaka juste comédienne ajouaka kaka mais Belleville aza dramaturge aza scénariste asalaka script aréalisaka ozomona na kati yango soki tobengi ye artiste parce que asali yango ya kwanga na Thomson te azweli yango toboli nango na ina Bosco toujours yozolanda mutu mo bazobenga mbongo azobenga nini frais académique nini Minerval azana intégré te donc né au village grandi au village expédié à Kinshasa comme marchandise donc azokoka komaîtriser te abenga o bapesaka bafacture bapesaka borderie azobenga ngo facture okonake mutu moko biso balu batolobaka jingi titataka na chinuwa mwana mupongu ulowa ni mishimi patunga donc azoloka na mininga ezobima donc Belleville kandi musane yango wana yango natunaka Belleville na école ya papa Elombe atikala ko décevoir Elombe Faustin Sukari te omoni lelo yo soko tali Belleville kandi so président Elombe azotala ya batala ngai oyo na ndenge ya kibomwana mwasi voilà tala ngai oyo na ndenge ya kibomwana mwasi so président Elombe pa mitala na ndenge ya kibomwana mobali Dacosta na ndenge ya kibomwana mwasi Belleville yango ozomona lelo Belleville fo bandofingika bamakisaki kaka miniature Belleville aza victime ya succès na ye victime ya koyeba mosala na Congo omoni congolais omoni bambinani elomo basalaki mundele azomata moninga nazotindi te mutu mwinda azomata moninga nazobende na Congo ezaka boye donc lelo soki bande des idiots de mikala basenzi wana omonaka nyonso tu bayaka wana so bafingi Belleville te baotekama te bakosombama te y compris na mama na bango y compris na mama na bango donc cela veut dire famille bota yango nga nayebisaka bino bafilme ya Belleville kandi tokoza famille bota okozwa mpena temps otali opartage okommente ozwi filme opartage na olo baneti mikono na bino okaboleli ata 20 personnes moko na Facebook okaboleli 20 personnes moko na WhatsApp okatikati baparti biso surtout lelo tolaka na batiktok totiango na tiktok ezali moyen ya kosoutenir ser na biso Belleville kandi donc lelo Belleville kandi bafilme aosala yango moyen nauta koloba tout à l'heure mindele ntango bakoya ngai naza sûr et certain ata basali tricage bakozwa nde Belleville premier scénariste bakopona 5 premier scénariste Belleville tunanga sikoyo leyo naosa classement premier scénariste epuis ntango toloba lelo scénario ya kilelo oya lule koya te eza scénario kilelo ya lule koma ba double clic obafingela yango insilpe janga eza problème te tondimi yo ya lule koma bafilme ebele tondimi mais siko scénario kilelo Belleville kandi premier cabine et puis po bazwa 4 personnes etikali Belleville yo moni nde baotuna ye bongo omoni nde nini voilà benda sikoyo ale Belleville moko atala bi oui nana bandeko baza mayele bakomaka neti bagesho ingange voilà spone mese nkombo mwana papa nanga modero zo comprendre très bien atali babi d'abord Belleville na kati nanu ya Bella production est-ce que c'est Sylvia Koma c'est na biso Sylvia Koma
Oh. Est-ce que bato bayeba ngo? Moyeba te. Akomaka danger. Aleki mpe bascénariste ebele wana. Avancé. Tala sikoyo sere na biso Sylvia komaka. Mais mamu teki akomaka te. Omona sikoyo bafuyo ya Bellevue. Tala bafuyo ya Bellevue. Avancé. So nango na mitunaka Bellevue azo barene ye apesa bino. Okondimaki akabela. Po apesa bino tout. Apesa mamu teki sala chaîne. Tika lelo ba producteur lelo ba koma ekiti emati. Lobi okoya kotika la yolela. Sala chaîne. Sala chaîne. Bellevue omoni mabe o Bellevue sala na moki. Bakata ba. Mabe o Bellevue sala na moki. Ezali ya kopusa mamu teke. Ya kosunga ye. Erreur monumentale ndenge papa Elombe abimisa ye. Amen. Donc, si on t'a bien, Bellevue ça la chaîne. Si on bat, on va polémique, on va ça la biso, parce qu'on va faire une bako. Par contre, ça le rôle après Bellevue, hier maman te comme ça la chaîne. Non, parce que ça la chaîne, je vais la chaîne. Quand on va faire la vidéo, on va faire la Bellevue. Parce que on a biso comme ça la chaîne. Si on t'a dit, chaîne a dinana, chaîne ya Irsil Péchang. Quand tu as Irsil Péchang, chaîne est à Kala. Depuis ça là, Irsil contre Péchang, chaîne est là. Pour dire qu'il y a la rivalité de faire Bellevue. Tangu kaka Sodome et Gomorre et tour de Babel et chaîne na bango wana. D'abord mutuna no oyo acha mbongo, acha matériel, babe banana yo. Parce que lelo est-ce que bokama wasoki Bellevue so be banana tantine wana mamuteke. Mutu acha mbongo po beka pesi makanisi na chaîne. Saki na moyen te, asali partenariat. Yo cha matériel, yo cha boyo, yo cha boyo. Bakabwani na ye. Bellevue mutu mabe. Avancé. Ozomona ke lelo nga nazobenga bacomédie baza hypocrite. Et puis baza na sous ya envoûtement ya mamuteke. Obike nzamba alakisi nango na loto. Ah bon? Mamuteke aza na eloko asali bacomédie. Po bacomédie baomona na misu boye. Azoboka bato bafingaka bato. Mais eza kaka te botika ye. Tala bacomédie mingi lelo po Bellevue asunga babalikeli Bellevue akomi sikoyo na ngambo. Les envoûtements. Ndeko nanga okoya kolapa malobo ozoloba wana. Ti ozalaki envoûté. Donc nga mpo na nga lelo Bellevue kandi bazobimisa mpona mosala. Deba oyo nga na tie oyo yebisa bandeko oyo baza na ngambo kuna. Batuna bango loba te nalobi botuna bango loba lelo soki mindele baye baoluka 5 scénaristes. Vous croyez que bazwa mamuteke? Okana zate, omoni mutako kana zate, wana za mangungu wa pamba. Baza mangungu wa pamba, ebelende bazaka basala ba problème ba santé. Docteur asa pekisa ke ko bunda te. Nazo na te bazo la sanko za makasi. Mama. Ebelende bazaka so toucher na pone poso longwe. Ikabumnene boy. Donc omoni eza pasi vraiment pour vendre na pays moko boye. Omoni nga lobaki na vanda na mona nde ba ofinga Bellevue. Donc pasi moko eza te pour lelo bato balobaka. Chéri o tata mukolo bo lokola nga na kola na batata na bango na simanga. Lokola ba ke to kola yo tata mukolo bo comme mukala Bellevue. Non, je suis pas mukala. Et est-ce que yebi ke nga naza parmi ba comédien oyo natikala kobela natikala kozwa problème na senga SOST. Natikala konela te. Je suis responsable de moi-même et de ma famille. Nga nateka mwasi te po pa na boss, pas boss. Ndenge zoom apesa mwasi na ye pa boss. Ngai te to wala nini wana petit muke mwana toni défender. O ba charge toni de défender. Onyoso yesa rakombo nezanga. Ye fadie melangati. Tuna ba tune na vie à sa place nga na yamba une émission. So na yamba une émission, c'est que na faire propulser tant ba otala nga ba otala ye. Mwana bana na ndako na ngoli ati fufwe lala. Comprendre? Très bien. Ba biso ba Bellevue lelo yo, toza ba victime ya bolamu o to sala. Mama, yo di combien de personnes on a visité internet. Ta lelo ba ngwana ndem to ba balukela nga. Voilà. Vous comprenez? Très bien. Et ça ndem on a Bellevue lelo. Lelo Bellevue za victime ya kosunga batu asungaka. Vous comprenez? Donc
ngala eloko mona lobaki lobi na bandela aussi bakanza kwa na bosani mama papa batela mwana na yo nano batape ne président Jean-Pierre Bemba lobaka mama papa batela mwana na yo ndeko nyonso ozoya na tv ozofinga Belvi soki Belvi asala yo mabe balobaka na chiluba bakubanda ka bakusangani balobela na mabe bakutona moto lelo nazochipa mama ya Belvi kandi esika ozali papa ya Belvi kandi esika ozali bawei bazalaka ba ange gardien bana na bango tosaba bantu finata tendresse mokomisu na kingo finata ya gola mokomisu na kingo fina pe ata mahamu teke ye moko nani baya kokuta na pongi ya kufi mais oui fina nga nazobela molimo ya mama ya Belvi na papa Belvi po protéger mwana bino trop c'est trop tosambelaka toza babantu kwani soki oke kobala tosambelaka topesaka bamakasi kwani eza non oui kusini eza kindoki te yokanisi papa ya Belvi na mama ya Belvi nde bafandaka na bazomona makambo parce que bawei baza esprit baomona makambo oyo lelo yokasi baza ya kosepela mwana bango afinga mutu te mwana bango atika kowela mobali na mutu te oyaka chaque fois bo traiter de tous les mots ngai posa na ngai ezali mamu teke fa kufa na pongi mama ya Belvi kandi na papa ya Belvi kandi bafine na kingo loba epuis ta bafine na kingo baloba loba mwana na biso apesaka makanisi osala chaîne te loba mwana na biso olobaka mwana moke na motete na ye te mpona bazofine na kingo mais oui toza babantu lelo bakomene bazolakisa na bapaka ya théâtre lelo nga na babenga baexcuse nga na terme nazomona ke baza bahypocrite ndenge ye moko akenda kovanda na émission ya Vincent akenda kobenga bato bahypocrite oke ye moko premier kabine ya hypocrite bato nyonso baomona mabe pourquoi kaka Belvi lelo tofungana na parenthèse oyo est-ce que obike bana mosusu baka na groupe Simba Belvi mutu afula bango bandeko na bolimisa bandeko na groupe Simba nana problème na nana problème na bango te est-ce que obike bana mosusu bazala na groupe Simba Belvi mutu afula bango mais lelo bana groupe Simba na bango lelo oyo Belvi afula yango nde bazokota na kabale ya kosala Belvi mabe papa Elombe aotala yo kasi modero totokani ata ndenge avandi wana azaka fier na nga te aza na bakoko ebele aza na bakoko ntina na bachroniqueuse na bimisi na chronique na bimisi na théâtre aza lelo fier papa Elombe ndenge aza wana lelo aza ya kosepela mwana moko aleki bana nyonso na valeur Belvi kandi afuli bana mosusu baleki na ye to bakulutu na ye bauti na bango ndako moko afuli bango mais lelo oyo likolo ya mvutuma ya mamu teke likolo ya nayebi te soki eza eloko nini ale bakomi kosanzola ye kokumisa ye omoni nyonso tosaka na mokili efutamaka na se tokolala tokolamuka bokokufa Belvi ayaki contribution toza na bino bokokufa Belvi kotia contribution epuis bafamile na etali abi ane kofinga Belvi mais Belvi ngo mpe aye kotia contribution bafamile bato baboya na bango te ako ye mpe ndenge atiaka enveloppe akaki bongo famille boboya siko bao bakoboya na bafamille kokabwana bao bandimi mbongo bao baboyi tokaboli na famille na bino wana tozoprouve oyo moweye toprouve yo c'est pas normal boko omoni bino 2024 si 2025 2026 boko kota mabele Belvi kokunda bino loba Belvi asala bino mabe oyo Belvi asala ya kopusa mamu teke pembeni na ye kosunga ye na baya tete oyo balobaka ke natuni Ronel frère de Roger Mataboye frère de Roger Mataboye bato badouble discours bato badouble discours nga na lelo mikolo na osaka émission korapelaka bango bakendaka kito tiaka na ngai ngakinga kati wapokinga kati yango mpe elokwa rambo 1 rambo 2 rambo 3 rambo 4 bakinga kati nyonso bakenda toyoka ya tete alobaki moto azwaka ebele koleka baninga ata te biso soki bapesa biso ndenge moko ndenge nini Belvi abimi na bela ya production
ndenge nini Bellevie abimina Belcanista abimina Bellevie TV ndenge nini Bellevie aza responsable na ye na famille na ye voilà ndenge nini Bellevie asa makambo azosa c'est que bino bobokola mibala bana mama ya mukolo soko za na mobala mwana muke ozipa mayaki mukolo nona po zipa il faut kabela ke mingi osombela ke bilamba ateza nango ya kato ya première mesa osombela ye ateza ya louve kotika bo première mesa monela omoni bodi yango eza problème te mais bosala dépense bosokipa na bana mibali ya mikie bino bana basi ba ya mikolo bozwa ya mibali leti bazuma zuma autaki Lubumbashi yebisanga mongo nyonso tu asilisango na bamakangu un garçon irresponsable bani bazo déjeuner na poso na dendo allez azo no pesa kabila bamakangu libanda obi ndeko nanga mwasa saka na ndako asuma obi apesa nga mawe wasa ndeko no nza ndeko nanga munuba apesa nga mawa mobali moko boye sans esprit kobimaka na bafio bazata na modèle ya mwasi na ndako te après bazoya kolobaka na batv orphelinat ngo nana apesaka mbongo nini ye asala na mariage ya kintsani nalobi so batie fwe na obala botaka fwe na obala te batiaka fwe Bellevie Kandi se préparé na ocha date mama et puis bala bokoganga nayebisino bokoganga yango na oloba bayebosono oyo nyonso to bayaka koloba loba oyo bayebosono oyo nyonso to bayaka koloba loba asalaka émission na hôtel place asalaka hôtel oyo yatandaka bababa obeta moninga magoda yo tani basilisi kobeta moninga magoda yo olongoli gra ta moto abongo mpe ta moto abongwa ta moto abongo siko nayebisi yo nalobi plateau ntango azoloba plateau azoloba na biso place tosaka émission famille bio na place ye asaka émission biso tosaka émission adresse eyebani bayebi yango bango nde bayebi place biso tozala biso toyebi place bango bazalaka te po vane tozobengana bango lokola bambwa awa boye kosala nini bolongwa na base na biso tobengana bango lokola bambwa balamba kagame ya buyo babakisi Museveni babakisi pauvre Savimbi Mobutu mpe epai babalusi yango batie na dongodongo tokoya te tokoya te neti mutu lokola yagola yagola mwana mwasi moko ti lelo atingami kaka jeni mokabolanga na teka ti lelo kaka ozolela ngo na tv te wana peti na ngai me nayoki yango mikolo oyo ke akabolanga na ye okoselaka jemima makambo jemima alingana na teka te teka za frère na ye biso famille bote eza bongo te nde tozalaka toza bafrère nakoki komona bolumbu ya Pamela te ya dipine te naomona bango lokola plasma naomona bango lokola barite donc omona bele biso etolo mo ekotelema nango mais ya bango kuna ezaka ya sumu ezaka ka boye ezolika bango na bango bazotourne ka esika moko c'est pas normal siko bato bongo bayaka na tv babino ndire basantu bana maria nenga mpeta balalaka likolo na ntongo bakiteli biso na ser eza anormal yagola il faut bocomprendre ye bayagola bacu betonga mabe na Afrique du Sud bino boyebaka te obike yagola sundola bana nakomi na Kinshasa yagola na kosala bana na interview mama na ngai ye soso mobala atambolaka na bana te mama nda bakelaka bana yagola otya bana wapi tika komba Bianca osola na mutu te eloko wana babetaka biso nyonso ngape babetanga eloko wana sola na tendresse eza tendresse beta baconversation ngana on internet peut-être ozwa baconversation ya kala preuve nenga na yebisa ngai tozalaka ngai Bianca je crois bena bandeko mosusu nayebisa ma Bellevie boye omona lire tokendelaka tosololaka lisusu te ye kutakama tosololaka te obi yango metalaka soki nzambe azali pousse te Bellevie mutu anga bota yesu
tala bafinga kaye tendance afinga ke yango la finga ke mais to ngana loba boye ngadi mama nga so isaka bato wana te adi nga oh bosolola ndete do ranki nanga koma tina niveau oh do so comprendre to solola ka lisusu te eza kishasa to misala la papa donc to solola ka te sikoyo yo ya kosake Bianca mutabengaki ngai alobi na nga boye aloba nini amatsa volume aloba nini amatsa volume po biso toyoka aloba na se yagola matsa volume et puis yaya luka basenga ba basi gambela ngo kena ko pobi no pona to pobi basenga ba mibali ata yomo wala takaneza ya mibali sengle obi basenga na mona ngona obi libongo to no benga libongo ozak na libongo baramo mama bi kubulana ba mère so balata kango wele ale kala ngo mwa mupepe de basengle ya gola na bi ke kolo bana system mama bango ka bongo mama bango na ana system mama muteke ka bongo ka na nini o mais so kana muteke biteke azo influencer ba jeune fille ba rola trabila te la monza o ya la donc batika ba débat na débat ya plateau débat ya boye eza faux débat na ba âge na bango wana lo yaka na TV lo banga na sombi mabele boye o la timikanda plateau yaya na koza place na sana ndako wana eza sobi des chambres ya vi Salomon na komisa plateau voilà esani baluka ne baye ba via baninga oke bango bazana ba problème ba vie makasi para ba problème na vie makasi tanadi tala ti plateau de mer azala voilà vous comprenez très bien ils ont kota makasi siko nga na tunia moi c'est Kumani bureau na ena ezala wa ekumani plateau na ezala wa te moi c'est Kumani wa côté la kabanga lo bana ba journaliste na bangwana wa zana yemona makolo poussé oui ba tusi makolo ba kibango moi c'est Kumani ama makolo poussière ni beauté ni éclat siko yebisaka tokenda na mamu teke bureau na ezala mwana oyo belza binisi ozoma intoxiqué kuta ana bureau mais yo ana bureau te mamu te kata cabine téléphonique eteka ba ezo ede ba teka ba unité nango na moins cher yaza makasi ya wala samsoka bilamba Turquie na ba griffe nango c'est ko makamba lupango tout est vanité tout est vanité na mamba lupango ko tout est vanité te ko kena na lupango lupango et puis ba prendre nga na GB ndako wana ya tete ko bisa so ya 1000 soki 800 soki 1200 lukuta anda betela chomo siti makasi na Gombe ana GB place makuta na nani baswana ki bakutela na nani baswana ki na GB na Gombe place bafutela et puis Gombe Gombe sera Mobutu Gombe lelo Gombe bebe elia ngule bebisa bikila sala tomboki siko sala tomboki siko na koma voisin na ye sala siliki na longwe na quartier présidentiel limité na ye Gombe oh est-ce que ba parler mteza limité l'équipe Gombe na miso na caché wana za quartier présidentiel quartier mama za ovanda Kalina ya bana na Kalina otozo msana komba kala Kalina Gombe Kalina voilà na ute kolanda bande commission te kolanda na ni déclaré na ministre officiel nani e boso no to nene ana azan nani moi mobile to moi mwasi voilà azan moi mobile donc loko déclaré azan moi mobile alors dit que kalami de famille bota toujours panza na biso nyonso bazo récupérer kuna bazo continuer car toujours na ko récupérer la kisi ya Belvi eza lisusu na na impact c'était azonga na pandanga wa d'abord ngana omona ngo eza faiblesse pour sa faiblesse à mamu na Belvi to che Belvi wacha hata ne président ça mulanga mai Belvi ye kwaza mai ata boboye bokomela ye mamu teke ye osaki ekoza ngo peut-être achembo na poche ye sikoyo na Belvi na mamu teke to bando compter nanya kaboye na bato ebele bato baza valable bato ba valable ba situation to monote o baza crédible ko perdre mutu lokwa mama top na ba film na yo obi keza mabe
Ko perdre mutu ko pasteur patron on na benga ka lelo ve Goliath ya théâtre la Voilà. mutu mayele. Ko perdre gesho ingange. Mamu te kasaka asaka malamu. Omoni ko perdre le andaya. Ko perdre Yamilo. Pakomi combien? Tangelo sko bato baza valable. La kisanga comédien oyo abebana na Belleville. Po za comédien pendant jouer pas Belleville, po bande ko finga ye ala longa silika bino jouer sur pas Belleville. La kisanga comédien. Zéro. Comprendre? Très bien. Parce qu'on a tangelo bato baza crédible oyo Mamu Teke a perda. Soki ezaka ba bosono oyo baba rezi o leti ba rezi. Donc il a ke mawa. Batangi c'est là au lekino classe. On a to rappeler bino. Nani ma toucher te po eza pasi. So tangi om so to tango na ebe kutu te. Bango nyoso tu wana. So ezaka bango biso peto bolongo bosaba nani. Bino bozali ba charge o pourtant ko bolongo ko te. Beza bengana bino po boza crédible te. Duka singane na lobana be miso ko be vatala ngati. Kasi. Est-ce que bengana nga a blokanga? Belleville sera bloqué. Surtout mutu. Diba ke mutu na salima be. O mutu na bande ko conseiller banda kala ayoka te. Leti baresi Belleville bengane po asa parmi bato banda ko finisa Belleville. Comprendre? Alors, on va bloquer quand il rappelle une émission, c'est la première émission sortie médiatique. Allez là, va bloquer. On va conformer tout ma sali que les lois à Kabouana na mer. Vous comprenez? Très bien. Donc, on va dire que ce bango ba salana. Yasika ezate. Yasika ezate. Belleville quand on matana mesa allié foufou à la ligue tranquille. Bino so ba quand quoi ba bomisa Belleville. Nela ba bomisa ba comédienne, ba Suzy Bantu. Nela ba bomisa ba diamana makila. Bino nde boko kufa Belleville ko kunda bino ko cha contribution. Donc eza pasi. Tango ozo leti mwana na otangi kombo azo ko ba makamba bongo ba ko panza selimo ba ko ba ko lo ba zo récupérer pasteur patron. Donc na kati ya ba film ya Mamu Teke bazanga pasteur patron. Makasi. Bazanga ka mama top. Makasi. Bazanga ka mama top. Ozo comprendre? Bazanga ka le andaya. Yo mona de comédien nazo jouer pas na biso biso ba ta famille bota to fingi. Ah jamais. Sœur nanga Marielle mkoni to bima to fingi. Jamais non. Et pourtant quand biso la famille bota. Ba tout nyonso ba ko jouer ba film pas Belleville. Ce qui problème moi ko eli bango na internet. To yakana pona ko soutenir bango. To côté li bango. To buneli bango pona nini ba kotsa ka mbongo na bela production. Mais côté ya ba kizengi wana. Ata comédien jouera pas na bango matière ne mo ebimi a otala te comédien wana. En tout cas partout bo katela Mamu Teke ayoka ngo. Ayoka ngo pena pena. Et puis bon remarquer pe loko wana. Comédien azo jouer pas Mamu Teke. Likambo ko ele na internet matière ko ele ni. Ba bizengo bazaka tout autour ya parce que Mamu Teke elle est entourée par des zombies et des cannibales comme des Zuma, comme des Tendresse, comme des Yagola, comme des Miss Lolo. Ce sont des zombies, des sanguinaires. Bana baso ba kota ba kisi. Maboko na bango eza petoté. Ozo comprendre? Ne bazana ba lubaka ba sola chulai makasi. Donc cela veut dire nenge comédien bazaka kuna omona ba matière ne komi ba fingi batala ta mutu ko kotsa mbongo na chaîne na biso ngo mutu ko kotsa mbongo batala ka wana te yango mona biso famille bota Belleville aibi ke toza na amour vrai na ye to ki ko trahir ye te et puis likambo na lo babu famille bota to fongola miso ba jalelo boyo kanga be bo fongola mato ibonga ba jalelo leti ngana jalelo ba jalelo lokola ba Bianca Zanga ebi ka contribuer ngate ba jalelo lokola ba Dipina ba jalelo lokola ba Jemima ba jalelo lokola ba nani ba Pamela ba communicateur ba attaché de presse boyo kanga bientôt protéger ben s'il vous plaît bonsoir partout bo katela mutu na mutu bo tindela to protéger ben
Tant qu'on a un problème, nous avons qui mobile na mutu. Voilà qui moi ça mutu. Kotia komba Belleville. Donc protéger Belleville s'il vous plaît. Et puis na lo balikamo lelo, ngana lo belaka fali na lo belaka Belleville. Jamais na zo makambu ya fali na kota pas Belleville. Voilà. Faut te protéger Belleville. Il faut tout ça sincère pour protéger Belleville. Tout c'est tout. Na ko zo makambu musique na ina tchako na makambu Belleville e ko sani. Belleville aza pona batu nyonso. Belleville aza na kante. Belleville aza na batu nyonso batala kai. Donc, on va tout le compte la carte de famille Bota. Non, moi je ne suis pas hypocrite. Je soutiens Fali, je soutiens Belleville Kandi. Ce qui est mon monde, il y a pour la sac à bongo. Fibalisou, sopé la main, il a été pour l'animal. Pour protéger Belleville. Et puis, il y a un soupe ça. Pas comédien. Ngaï Moko. On va dire à sa famille Bota libérale. Comédien. Il y a Bisso. Autre évite au banque de la banque nazali. De quoi bah Gesho, Gesho a la famille Bota. Gesho a la famille Bota. Ndeko na biso ba Ronel, baza ba acteur, baza ba famille Bota. Mais ba ndeko na biso comédien moko ko fongola mbanga na yoto ya ko loba to sa famille Bota. Ko mekate, ata ya basi. Ko mekate. Oyo akoya. En tout cas ma be vers bloqué. Ce qui na monika comédien mo ye ngai attaché de presse. O ngai kutu na komi boy. Ma Belleville a bloqué nga au niveau na ko simbela yo bozonga na misala ngayo pe na suis producteur faux chaîne to sala kana bino e produisanga ba gag be produisanga bon Luka Zuma Luka producteur ça sakata ba gag Tendresse zonga na théâtre papa le ba fula yo te ngam na ye ko fula on na théâtre pour ba ka ote ko sala théâtre Miss Lolo ma belle non na ningo ningisa mo so ningisa on na théâtre et sala bien. Et ça la bien. Donc on zonga na théâtre. Qui moukala obo benga batu. Ngai désormais na komaka ko na Facebook nanga. Désormais j'ai mon producteur. Il m'a accepté nenge nazali nenga kuteli ngai. Ya muke wana azopesa nga tozo évoluer parce que to tombe la théâtre, to tombe la cinéma Congo. Alors comédien koya ko lobate que je suis famille Bota. Comme ko kubulu di mbanga we bato. Ko fongola mbanga na oto ba fuka famille Bota. Et puis na suki si skobu. Ko finga Belleville ezali salle d'attente ya ko jouer pas. Ah ben na tangi sko kombo. Bakata parti oyo. Ko finga Belleville tala remarque wana. So mta finga Belleville a jouer pas si. Nana Amelia a jouer pas si. A finga ki Belleville. Tena na balina na mutu nanga. Wana mutu nanga Nana Amelia. Na pese mode. A tout la Belleville bordure lelo yo. Donc à la salle d'attente et rejouer pas ya sila. Ibutu. A Bossani. Ma dérangement nyo soit dérangeant. Na ko na libéral faut na loba. Parce que na banque té. A Bossani na famille Bota nyo so beto za kamuta dérangeant ka Belleville ko Ibutu. Ibutu. Famille Bota ba benga nga basangisela mbongo. Mwasa Ibutu faut na Ibutu mbongo ane kenga. Na za famille Bota ba mama benga nga ba bi batindi mbongo anda. Au moment où tu as une chaîne, tu as $50 wana akenda kolela kuna nana mungu anda kote ba comédien Sony ba comédien Nzala bino bolo ba to biso to tourner te mais toi bisenga senga ko bino te. Donc pour jouer pas ya sila et pour jouer bongo il faut les kana salle d'attente ya ko finga Belleville yango so mona ba sortie médiatique ba bidu soupu yango so mona ba sortie médiatique ya ba mayonnaise ezali salle d'attente ya ko kene ko jouer pas sila. Maintenant les lots faut quand les lots quoi. En tout cas les lots dans famille Bota faut comprendre. So ba monika mutu aye wana ndo finga Belleville. O baka aza la salle d'attente. Azo que ne jouer. Si on ba comédie ba hypocrisie na bango ba sala. Ba lo belo côté. Mais ce que zaki Belleville mutu asa makambo oyo lelo ndeko na biso moi ça sala. Nga ba traiter de tous les mots. Moi fuluka mama ya Belleville na bandeli na sukisi awa. Maman ya Belleville na papa Belleville bako fina bino na kingo boko kufa ba année ozoya. Et puis tant bazo fina les titanda so ba fina faut ba yo hôtel manager papa ku ta famille Bota o ebisa Belleville na ke no bina na majabu comédie ba pesa yo mbongo no cash yo ba pesa mbongo o tira ofinga ba na internet o sala ba gag vrai ou faux yo ba pesa o garantie tant maman na et puis papa zo fina awa maman zo fina na libu.
koseka te naoloba ngo avec mon cœur. Kobukana te na vie. Omoni bapriere ya Nzambe bayini nanga fo bamona ndenge bapambola te. Nzambe boma bayini nanga couloir etika la vie. Nzambe boma bayini ya belle couloir etika la vie. Ane il faut bakufa to kunda bango. Parce que bango pe babomisi ba comédie. Yebi na mafingo comédie bakufa. Na mafingo ba comédie bele akokita kufi. Ayo bango bawasi babomisa belle vie. Boko kufa belle vie yo cha contribution. Donc la souki wa. Vraiment voilà, c'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui sur votre émission, notre émission coup sur coup, qui était bien présentée par votre humble présentatrice Chacha la Cléopâtre. Mon associé Bassoni Soni autrement dit IGF de la presse n'a invité la Lelo et Zala Tibongo Papa Kouloutou ya famille Libota gérée comme tox. Voilà, merci beaucoup à ma maman Zarana, moi ma maman, moi ma yaya petite à ma vie. Voilà, merci beaucoup à maman, merci beaucoup à maman Gina Mabiala. Voilà, princesse Davina, maman Claudine Bokato là, maman José Loussadi sous la maman chérie. Voilà, il y a Bilo Yangwana, maman Chantal Moukendi, c'est dans l'obité. Merci beaucoup à mon papa héros dans l'ombre et bientôt là baga des oiseaux en sous Nakatia actif final wane za la kabongo et oiseaux c'est ça qui déjà mais aussi pas qui non parce que Moussa les a belé mais notre producteur mais c'est M et là il m'a donné M et nga bien héros dans l'ombre mais c'est M donc merci beaucoup mon papa en tout cas merci beaucoup en tout cas au petit devant on appelle ça batuba zonge là bas pour ba producteur bas la raté je dois na bango. Et puis merci beaucoup à la famille Botagno, surtout pour soutenir. Merci beaucoup, vraiment, merci. Voilà, restez toujours branchés, serrés, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne Actif Final Télévision. Quant à moi, quant à nous, on dit au revoir.